Fali annonça déjà Kakipaka Kokolo. Première édition. Première édition. Oyo ya deuxième édition à Bakisi silence na focus. Na place pour les enfants na la place à silence. C'est quoi pour moi? Fali avait activé première édition. Au moment où l'affaire ne parle pas. Toi intérêt à faire. Quand faire de venir sur la toile de dire Marcaouz. Naliko yo kamututa répondre sans poso za la pene na ngai. Bako finga banini botika. Wako finga kaka ndanga mego sila. Kakipaka Kokolo liboso o fali annoncer biso et jouer nango. Yango ayo beta ya mibale Kakipaka Kokolo lisusu. C'est ça le problème là trois mituna. Toi Baxi. Donc tokomi na Kakipaka Kokolo. Tokomi na silence. Tokomi na focus. Et chose grave si. Trois choses à la fois. Silence au bassin qui bino boko ti ko finga me bosa pe bulo yo lo ba ma kasi ta formule 7 eza na mama na ça donc ko tuna mama Banzembo dans la siko Banzembo musu ba décortiquer relaxer Banzembo musu ya formule 7 ba ye ba no ba ye bien ngote David tu sais quoi promotion Aigle za leader munene mo kili mo melanda kai mo senti que muto sali vidéo quand des hommes na vidéo fallait comme ça oui fallait Kande monani. Oui. Oh, kande monani. Fallait là. On sentit bien que non. On s'est pélaté. Et où tu la carte na yé na fait fond. On se comprend. Donc nda tché on comme dans siliki donc on dans mutema. Eli. Ouais. Ba refinga pona Fali Poupa lobby silence. Silence. Donc silence on a beau respecter yango Kakipaka Kokolo on a beau respecter yango. Ah on reye pour répondre Keita. Na ko répondre or ko finga Fali. Fali t'a envoyé. Il te paye combien? Il te connaît toi. Et ça c'est logique. Na ko répondre oyo a ko finga Fali. Fali mo za mon côté. Regarde. Il va vous dire le banana qui tombe. Il va de quoi kambu. Elle moteur lobara na zupe na ki banal. Na lati yango. Non, comme ça mon a fallu na malobate. Tala David. Mani comme on a comme c'est fallu à répondre mon douté. Silence regarde c'est l'équipe Kakipaka Kokolo. Il est quitté silence. Dans les temps on attend la ce professeur non. Professeur soit lobby. Taisez-vous la salle. Oui, et si ça non, silence, taisez-vous la salle. T'es silence, mais maintenant, silence, mais what tu sukopena bana lo ba tembena lo la ngote. Il y a ça tembe libela. Toto na premier volume ya tembe. Toto ya tembe. Fali to komi na deuxième volume ya Kakipaka Kokolo. Ferré, premier volume ya Demain, tu viens sur la toile. Moi, je suis des Lifasik. Toi, tu n'es pas des Lifasik. Tu ne sais pas faire une analyse, en fait. Tu viens seulement avec tes blabla. Non, fais une très belle analyse. Toi, tu viens des Lifasik. Ton patron, ton boss. Azana 9 500 000 yo uta Lifasik. Oyebi Internet. Ça, la promotion, Bobet a 10 millions d'abonnés dans 2 jours. Makambo finga wana so bo balusa ngona jeu de travail bo gagner l'art via bando benga bino manda bloquer bino abando benga bino vraiment alors a bloquer le et mikolo ba le système WhatsApp ba bloquer a bloquer bato fallait à lobby ba wa yo bazo obligé faut pas yoka maniquer silence. Surtout yo, Kareka. Bino bato finga bo maximum peut-être il y a 30. Bon yes sur la toile appelé si live. Tous les warriors ko s'abonner. To ko 10 000 abonnés. Ozongi kuna TikTok otali président so boka vidéo moko boy. Combien de personnes ba sala ngo ba challenge? O combien on a papier? Lelo na TikTok bato ba sali ba challenge derrière 200 personnes. Et là, ça raté. Twitter a fallu. Imagine-toi. Aujourd'hui, je vous dis, innocent et gaze ma wete, bazana va plus abonné que King na TikTok. Kutu kolobate. Pour maniquer et sengara afinga aloba alia. Qui sinzora kutu. Magana ko bazuye ete na ndako. Il y a da mal nécessaire. Ba ko kopa. Ba ba liaka wana. Silence na Kakipaka. Aigle.
benda bana no matoyi papa on lobby déjà pour bango nde bayokisa ko soni na moment oyo baza parmi bato bazo humilier est-ce que bana bako bimaka bafinga ba légende ndeti Koffi Olomide place yo uta et ko ça le problème na mfanda pena bona moni pena ah je na pena Lexi pena Boudé pena Koffi Olomide le number one double king pas à pembe na Fally Fally Ipupa aza pena balobeli na ye oh chaque temps tout le monde a tout le temps à répondre à batou ben ben salité nyoso. Oui. Est-ce que les gens là si vous pouvez citer moi quelques noms à bango ya batou ben na ma finga en écran. Est-ce que Alexis Weti a supporté carré balbika kipa? Est-ce que silence. Na maman église soit na focus. Est-ce que bango ba lire wana. Vient na biso pétage Denis Les a supporté Maniké fait bébé. Maniké Fally Ipupa, auprès de lui, si tu es un journaliste, chroniqueuse, animatrice, marketeur, osa mutokoki ko répondre les insanités. Ça la promotion, il y a page officielle, beaucoup man a 10 millions. Soroye penene, mais c'est étonnant. Na kamwa, na mariage à Ken Piana. Bakutana na maniki ye moka désactivé na beto maniki finga oh ya parce que moi je connais Maniki, c'est une maman très mal impolie, impossible. Voilà Maniki. Oui, je te dis vrai. Très mal impolie. Très mal impoli. N'a pas trop le bas, très mal éduqué, mais très mal impoli. Donc, elle est qui niveau? Pour ça, tu sais qu'il y a impolitesse, il y a les cas très impoli. Faire et toi, qui a ranaba, biwa mabe. Il y a une imbécilité, il y a un pantina. Les lots, c'est étonnant. Fallait à ça, biwa malam ou imbécilité comme Hollanda. Voilà, bonjour, bon après-midi. Ici c'est presse présidentielle, ma solo balabala. Voilà, tolali tolamuki, tomonika mokili et indi. Aigle, Fally Ipupa, azongi sibiso susu, nakaki paka kokolo, ache silence. Voilà, toujours meka koloba, to meka ko décortiquer. Est-ce que vraiment, réellement, le message au Fally Ipupa pesi et qu'on a bien saisi par les Warriors ou Erokendekara dans les néants? Parce que c'est au zongi nandenga kalata on Fally Ipupa le baka ka kipa ka kokolo. Fally Ipupa na kata kipa ka kokolo. Aloba loba mambo belé. A répondre ba de belé. Mazalaka ka kipa ka kokolo. Na mai bandeko partout mon kilesika bozali. Est-ce que Fally vraiment a ko respecter ka kipa ka kokolo? Oh parce que naza nga mon côté. Veut dire na bien naza na presse présidentielle na masolo balabala. Veut dire na côté gauche awa na direct na 4-4 kiti bomo na Cynthia Bofonge, la dame Mama Soso, to moni David Ewembe masolo balabala, un garçon da mignon yora bois noir. Veut dire David Ewembe, est-ce que vraiment Fally da mignon era? Ah merci beaucoup. On est côté linanga. Ko babina nga migolo, bat ba komelenga, babina nga ah, elia ko benda face à era. Non normal, toi makila mota baluba. Baluba kota ketambola. Baba ndeko. Baba pakistanais. Voilà David Ewembe mekana nous koloba vraiment réalité au Fally Ipupa a chebiso silence, a chebiso suka kipaka kokolo. Est-ce qu'on respecter yango? Na focus. Na focus. Et l'omninezo là c'est que kanda eleki. Méchanceté on est dans la carte Fally le bani. Bon, ya liboso, merci beaucoup na batutu na ba Hollanda biso. David Ewembe masola balabala presse présidentielle. Cynthia Mama Soso. Nga obenge mingi Mama Soso. Eli era. Toki na nga bon. Ya premier. Ya makila. Donc l'histoire a Fally Ipupa, ton message a Fally Ipupa. Ngai, et un peu moins passe à la place naie pour na lukanaye balé pourquoi et le roni n'est poussé Fally à rebander la roloba sous kaki paka kokolo. Pour Fally ça lobango. À répéter malobango siko. Qu'est-ce qui s'est passé? Et le roni n'est salami nini o Fally amoni ta malobara liboso. Est-ce que et simbaka to et simbakati. La minute oh Fally a remarqué nini pour abandonner ngo lisusu comme si ngana roloba kaki paka kokolo ya liboso échoué.
Échoua nango ouais na lobata ndenge lobi donc kaki paka kokolo ya liboso o fali anosaka biso échoué nango yango ayo beta ya mibale kaki paka kokolo lisusu c'est ça le problème na trois mituna toi Baxi donc tokomi na kaki paka kokolo tokomi na silence tokomi na focus et chose grave trois choses à la fois trois choses à la fois triple zénith to triple kaki paka parce que yemoka répondre à na keina fallait répondre à na keina tout le monde le sait tout le monde le connaît non wana kaki paka kokolo ya liboso ya liboso annonçaka kaki paka kokolo ya liboso à répondre keina à répondre Niki atombola même na page officielle na ye bon mandat d'arrêt bato so bozongi na se bakenda na la police na mamba Niki wana kaki paka première édition wana kutu kaki paka première édition babimisaka yango ntina balogo à répondre Charlie avec journaliste à Pembe non journaliste à Choko kaka na kaki paka kokolo ya liboso wana ya mibale te ya liboso wana na première édition Première édition. Na première édition. Bureau ya fali to bato bazaka tout autour. Balobeli na ye. Ba fingaka air nyonso. Mais fallait alobaki kaki paka koko. Première édition. On dit je conviens pas. Na preto ozonga non na première édition. Na nenga pas du tout mal en fait. To sande analyste to so la pembe. Première édition kaki paka bimana ba logo ya ba fiche ya ba kaki paka mais c'était étonnant mutali boso a désactivé ngoye moko le king ayaka nanu a répondre mama bana nai atombola mama Niki menge pelaka boye a répondre toka mwaka kaki paka na page officielle. C'est pour cela moi j'ai dit c'est si bon condamné à profiter tant a tombola la vidéo ya Cindy tel père tel fils. Vous comprenez? Dans la tombola vidéo ya Cindy batu ba on na page officielle page amsala. Falipe na mama banane a tombola ka mandat d'arrêt na nini na page officielle. Donc c'est-à-dire première édition na mona nanga inutile d'activer ces mots kaki paka parce que ça a été désactivé en fait. À part non na yemo koninga désactiver kango soto bito shito kene na ba base. Ba liboso ava kosalaka tuna base veti atombolaka na mandat d'arrêt ya ex-femme atunaka base te yazala toujours na méchanceté kaki eyake mato elobata mama lor mbongo ye matanga masi ya matanga masi akaki pake mataki ye a désactiva subitement. Moi je connais qu'il fallait Poupa auprès de lui si tu es un journaliste chroniqueuse animatrice marketeur oza mutokoki ko répondre les insalités te. Ça la promotion ya page officielle beaucoup mana 10 millions. Soko ye penene mais c'était étonnant. Na kamwa na mariage à Ken Piana. Bakutana na Maniki. Ye moka désactiver na beto Maniki finga. Oh ya. Zongi c'est la viso vidéo et ça na internet. Parce que moi je connais Maniki c'est une maman très mal impoli, impossible. Voilà, Maniké. Oui, je te dis vrai. Très mal impoli. Très mal impoli. N'a beaucoup trop le bas, très mal éduqué, mais très mal impoli. Donc, elle est qui niveau? Pour ça, tu sais que impolitesse, si elle est 13 impoli, à comment elle est 15 impoli. Tomate. Si on a qu'à moi dans mariage à Ken Piana, quelqu'un qui insulte le gens à la télé pour falir. Beaucoup oiseaux, tout le monde, beaucoup de gens, il faut activer les toutous. Mais na kamwa, Manike, papa bananga, ya. Na évité. Je suis Nigeria d'amour. Parce que papa bananga, au babia koufati. Mais abelela ke bon, yé passé qui. C'est-à-dire que Kipaka n'existe pas. Existera-t-il? Arrêtez de dire aux gens. C'est ce qui est bien. On a la première volume. Peut-être en première édition. Première édition, il faut annoncer un mot déjà. Il y a solo on a bena. Nanenga mabete. Tu vas apprendre nga bon, on a une apprendre. Non, tu vas pas analyser. Non, ils ont pas compris. Ils analysent. C'est la vérité. Tozo constater. To finga pété. To bata la biso bolimbisa biso tozo constater.
Fali annonça déjà Kakipaka première édition. Première édition. Il y a deuxième édition. Abakisi, silence, na focus. Na place pour les enfants, na place à silence. Chico, pour moi, ça m'étonne pourquoi. Ouais. Fali avait activé première édition. Au moment où l'affaire ne parle pas. Toi, intérêt à faire. Quand Ferré de venir sur la toile de dire, Marcaouz. Naliko yoka mutu ta répondre soza poso la pene na ngai bako finga banini botika wako finga kaka ndanga na mego sila yemo sko azongi shiga loko ngana pekisa ka mwana mai pa yo pekisa tika na deuxième édition pour beta et ça déjà ce sont des imbécilités qui arrivent sur la toile congolais en fait ce que je peux soulever c'est quoi les lotons tolo baki azwaki kaka photo ya pamba yo loba biloba loba quelqu'un qui dit que nazana groupe ba warion kutu ba loba nange le côté saé sur la toile nazana groupe ba warion ba sangelo teti siko ba lobelo te o memeli bisoni non o ngana zo mona wana ezana ba c'est kana ba groupe ba faux ba faux ma mbuto za mbata eza mena groupe eza légalisé te o eza parier mokoto parmi ba administrateurs o baza pena ba proche ya Fali baza te na kati wa groupe wana et puis moi makambu moko eza ya terre à terre alors na moment o yango zo senga bato baza ba administrateur ya makasi ya Fali Pupa batelemela bato bazoloba loba na kombo Fali R2 et comme ko bebisa na crédibilité ya leader na biso Fali Pupa mutu o na moment oyo ala number 1 ndeto loba kaka na ebite de ma part na ebite Fali Pupa za number 1 parce que a continue musique na biso partout to zongi si sous na fierté ya musique congolaise partout ailleurs alors pour un respect wana bo mekepe ko régulariser o eza ba staff na bino nyonso eza na statut pour na minute to comprendre que non tous les warriors ba na statut vrai te bon n'importe qui azo ya kaka ngai tozo mona pe modo des obimata alors tozo senga na bino bato bozaka pe na Fali bo sunga pe aigle po ape muto ako. Et par là c'est que moi je vais soulever c'est quoi ana babiro mabe yana babiro tezela to ke malembi ouais ngalinga to si sa phrase ouais ana babiro mabe base na eza ma solidité Fali ana babiro bien par là lelo to loba nini na peuple congolais na ba meloman o balanda la bonne musique faire to yebaki arana ba biwa mabe yango imbécilité ya na mpanzi na ye lelo c'est étonnant Fali azana ba biwa malamu imbécilité comme Olanda ye c'est-à-dire quoi toi expliquez-moi Mouké dis-moi aujourd'hui là ngalinga to zonga mingi na exemple pour te faire comprendre bato balanda biso liboso comprenez FCC a Fachi Béton totali boy parmi batu ya Fachi ceinture mutu mo babimine dans le néa ma Maria Bimarat abanzo finga ma Denise ba yebe bandel na suka nete ba ke bakangiye nana tindi yo po biso ba makamoyo to yebi yango te na musique ba koma kosela biso eloko wana batu loko ba Jaël ba Lili bazo bebi sa culture et art ya mboka na biso oyo ba président ya orchestre baza ba innocente ba yebi les insalités wana te c'est-à-dire même ici en Angola musicienne so bwana ba base solide na bino mutu mwa bimi na toile yepo aya na insulte alati caché ya président na bino boya bokanga ye bo faire taire ye pas de bêtises chez nous dis-moi aujourd'hui Eli Elpo tu es là devant cet écran de merveille mutu mo slogan mo bimi nango dans les néa et ben dit ko finga batu na kombo ya sénateur Paolo Tudilo oh boss ou bien yo ozala rapproche o bien ngote elo nyo sala bokende ko luka mutu biso mais salamaki salamaki les patrons les sénateurs Paolo Tudilo ils ont un garçon mo ça il a faux compte na identité azora ba momi ça la pe ba transfert mbongo a escroquer pe batu na kombo ya sénateur mais tant que comprenez que non le patron lui-même eza yete to kataki yango mbala moko parce que le numéro 1 est moko lansaki direct monde entier message que non si au monde mutu to checker petit na miniature de ngolo ba que non Oignon c'est ça parier moko leader té et ça rene fêté alors il faut kata kata mambo miki si ko bato ba sa pene na ye peut-être na musique to lobake ba leader balanda mama na teme bino bato ba soule bazati be koko bazati ba ko sa biso balanda makambo wana on se comprendre
Tu es nyonso ko ela on a téléphone. Balandaka makambo wana. Sikoyo biso tosengi na bino. Pour biso toza lutte contre les injures sur la toile en fait. Biso mon pepa siko toye lelo, toza biso pona injure te. Toza na biso pe pour te contre te. Tolo baka o eza réel en fait. Bo sunga biso, bo aider biso. Pour tant to mona ba biloko bongo et senga peu un jour tant to ya na analyse boy et senga tolo ba vérité, vérité na biso mususu lobi et calmonnier biso. En fait, moi je demanderais aux bases. Base, batu nyonso bo sala impolitesse bo tambola na slogan. Ya ba artiste na bino, il est temps. Bokanga ka bato ba ofinga makasi bokanga pe bango bato ba ko beta ne bala popo bala oui bango wana ba politesse sana nyonso wana bato ba finga ka bato oui bato ne ko tsaba ala nini ala pom 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 ala pom wana la pona yemo aigle to bato aigle non ba non na faire à lobby mais ça d'affaire est limité dans l'orchestre message a fallu ezui orchestre n'a pas fallu partout dans le monde entier. Oui. Il y a un autre chose. Est-ce que ma fan nyonso ya fali place baza ba koka. C'est ça le problème. Netinga ina développer ka place aux gens. Ina développer ka place aux gens parce que ce qui totali bien fali poupa. Aza pena balobeli na e oh chaque temps to monara tout le temps à répondre à batu ben ben salité nyonso. Oui, oui. Est-ce que les gens là si vous pouvez citer moi quelques noms à bango ya bato bena ba na ma finga na écran. Est-ce que Alexis Weti a supporté car ba bika kipa? Est-ce que silence na maman église soit na focus. Est-ce que bango ba lira wana vient na biso pétage Denis Les a supporté manike vie baby manike kutu kolobate baby po manike esengaka po afinga aloba alia kisinzora kutu malgré na ko bazui ete na ndako il y a des mal nécessaire bakokoka obamba liaka wana silence na kakipaka aigle benda bana matoi papa olobi déjà pour bango nde bayokisa ko soni na moment oyo baza parmi bato bazo humilier est-ce que bana bako bimaka ba finga ba légende ndeti Koffi Olomide place yo uta et ko sala c'est ça le problème na mfanda pena bona moni pena je na pena Alexis pena Boudé pena Koffi Olomide le number one double king. Pas à pemer la faille. Pas à pemer la faille. Ça fait mal en fait. Malgré ma problème à mon kili. Alexis Ofinga, Koffi Olomide. Mon frère joue. Alors t'en as cheville à profiter. Mais joue à Nalela. Là c'est une vérité. Nalela n'a dimate. C'est pas normal. Et le monde va te choses à pemer na mutumo bazana makambu na moment où on faut diminuer batutu. Tu dis seulement Alexis. Les à propos de Jaël qui vient sur la toile, qui soulève un message. Que Koffi, Amélie sa camarade n'a Masouba. Bon. Il qui insulte. Tu vois? Pas jusque là en fait. Et puis, au kange photo. Oya, président yé batté mais base président. Toko son aliboma te que total à ba téléphone tété. Batutu oba na monde musique manekina bal tout lelo distraction na biso tango somi de iPhone ezalaka kaka internet comme internet on se comprend payer bisanga Facebook ofungoli na Kinshasa na numéro ya Kinshasa atocha ba administrateur ya poto yebango notification mamba Kinshasa ya kokwela yo y États-Unis te mpe kitela yo et par là vous allez dire seulement que de faire semblant que boye bité ou comment Moutlora Jaël. Attends, la cheville peut-être, il y a des distantes. Mais il vient sur la toile, elle vient. Alors, il va péquer. Confia Melissa Masouba. Il y a un moment où Herman Bena Mouto Fandi Bena, Bibango Tubana Kin, na leader Beno Fandi. Tout ça peut battre. On est Moutouma Boyazo cité comme on est salité. N'habitez l'État à ça la sous Mbe côté ou staff, avocat, la Nela, par rapport. Omani et l'autre Sinta Lobaki. Ouais. Ce qui Omani Lilimboui. Afingaka pour na faire mais na faire bakuta na asute bakoma siko na niveau ya ko prouver batu fulani eli mutalobelaka fali poupa donc eli so alobité mutona ko loba na photo kanisa ye oui comment légaliser Cynthia mama soso ye mutako loba pona wera son soki alobité mutu mususu ya ko loba bon kanisa po kakipaka ko lopo réussir. Et c'est qu'il fallait pour pas. Ah, ça a déterminé alors.
abando kangisa bato. Tu sais quoi David? Abando na ceinture na ye mo na bato yengo bazaka pembeni na ye wana. Po eza na bato oyo. Bato baza pembeni na Fally babo finga. Oui. Baza na mafinga ya fo. Niveau ko ondi mate suko est bato wana. Silence. Oui, le problème c'est quoi? Oui, nga sepela na Koffi Olomide de ma vue, je jure, devant la tête de mon père. Koffi Olomide, il est venu ici en Angola, en pleine conférence de presse. Mutumo babimi, ngane molobeli ya Koffi. Wona utiwa. Aboka ngai. Molobeli nga. Ana. Nebiuté na base. Azana. Boka ngai. Molobeli nga nande nini? D'ailleurs, il y a l'autorité de fraîchement en pleine conférence dans ça. Qu'on fait bien on le bilan d'Andeni. On se comprend. On le bilan la permission ya nini? Nani. On le bilan il faut ça la fiche na yo. Tant no ya. Non lo baboui. Tant no ya. Et le comme ça silence ba sengi bino. Silence ba sengi bino bokoko tiko finga me bo sape bulo yo lo ba ma kasi ta formule c'est na mama na ça donc ko tuna David dans la siko bazembo musu ba player bazembo musu ya formule 7 ba ye ba no ba ye bien ngote David tu sais quoi promotion wana ko to memi bon musika lelo autant to lo bake ba pesi bino silence ba mbo lo beza to na 9500 abonnés 9 millions 500 abonnés. Bino bato finga bo maximum peut-être il y a 30. Boye sur la toile appelé si live. Tous les warriors ko s'abonner. To ko 10 000 abonnés. Ozongi kuna TikTok otali président so ba vidéo moko boye. Combien de personnes ba sala ngo ba challenge? O combien on a papier? Lelo na TikTok bato ba sali ba challenge derrière 200 personnes. Et là, ça raté. Twitter a fallu ba. Imagine-toi. Aujourd'hui, je vous dis, innocent et gaze mawete, bazana ba plus abonné que King na TikTok. Tandis que King ana bato ba lobele, même mambo fingana. So bozong bo chonka na jeu de travail. Neso bolela fallait apesa bino ba mbongo o kabela bino. Nesinga pena na ebite sala nga pasi. Kofinga et pour tani pas personnalité ya mutu. Kofinga pas fali on tem tu et sala ye asala featuring na R Kelly. Yo fingi o finga nga de fali le ki batu nyaso. Ya ngote de pesa ye accès akuta na soki na mutu moko boye akuta na président moko boye. Na bien. Série Fally ayaka na ba Olivia Nakin. Série Fally ayaka na Olivia Nakin. Ba salté au des arabes hein. C'est Roana Toloba, on était si petits. Mais Koko ba mam Toloba. On se comprend, ba banal wana bana mike. Mais otala Olivia ye ba betana Fally concert esili au mona kaka. Ben mami il est là. Oh le bila dans le bon. Mais so tali mami peut-être à mutawera. Mais aille sur la toile. Oh le bila dans le bon. Ba Paul Mukenzi, ba nani ba comprendre il faut lancer un message dans le bon. Il y a important un message. Oui. Makambo finga wana so bo balusa ngona jeu de travail bo gagner l'art via bando benga bino manda bloka bino abando benga bino vraiment alors a bloqué le mikolo ba le système WhatsApp ba bloqué a bloqué bato bah demain Rwanda demain tu viens sur la toile moi je suis délifasique toi t'es pas délifasique tu sais pas faire une analyse en fait. Tu viens seulement avec tes blabla. Non, fais une très belle analyse. Toi, tu viens de l'IFASIC. Ton patron, ton boss. Azana 9 500 000 yo uta IFASIC. Oyebi Internet. Ça la promotion, bobet à 10 millions d'abonnés dans 2 jours. Bah, Warion, bah, tout ça. Bon, ça là que. Oui. C'est simple. Nzembo fallait voir à ceux qui volume de ceux qui nous déwana. Ça pas encore arrivé. Dans la toileté. Nana lobeliamo. Mais vous allez pour la finga. Mbangu. Ceux qui allez pour la finga. Vous venez. Bon ma artiste. Bozo ma musique à Congo. Bo chango croix. Oui, si on a landi bien, on dirait kaka bateau balobara ne benga kotsa aigle na molili. Parce que aigle t'as un message dans lancer message na aigle za leader munene mo kili mo melanda kai. Mo senti que muto sali vidéo quand des hommes na vidéo. Fallait oui. comme ça. Oui,
Kande monani. Oui. Oh, Kande Fallait monani. un gala. On sentit bien que non. Ah, c'est pélaté. Et où tu la carte na ye na fait fond. On se comprend. Donc c'est bien. ndatie o ko bena siliki donc on na mutema. Donc ils en a bâtiment puis bazar na so aigle na le on na comprendre. Il y a un bâtiment bazar na puis na fa na Bah c'est pélaté. On se comprend. Et puis s'il fallait pas, c'est l'imagité. Et puis moi c'est étonnant à l'époque Sera Batresi elenga Bakarine Mokonzi tong babanda ba clash nakala. Bazala so ofinga artiste ou bien ayaka na sima artiste mo ba vimbi sakae. On change ta combo, on la ta combo musus. Mais on la artiste c'est étonnant des imbéciles d'aujourd'hui. On sa vidéo pour ofinga na combo ya Fali, ofinga ba mélomane ou ba comprendre monde de musique té aujourd'hui. Au moins les bateaux ba finga ka ba musicien, baza ba fan ba musicien mais yo muto ofinga ozata na ménopole wana bato balanda ta 3000 personnes. Vande expliquer bango. Le mélomane bon comprendre musique, tout le monde de musique. Et ça l'a expliquer bango. Mais toi tu viens sur la toile pour injurier. Fond d'écran na yo. Et ça na son sté. Oza na galerie à bien té. Position de vivre ya malonga té. Au moment où toi tu viens sur la toile pour injurier les gens, les mélomanes, oh bah yebi monde de musique té. Yaya. Ça la ta promotion. Ngana za warion ba warion ba basa ba warion. Na Angola to na Kinshasa boye denga. Bota mir nanga salité. Na kendo sala ba vidéo ba place mususu menda kuna ngamoka ta tête d'oreiller et mona na kate boye denga na somba ta dra à te verser ça 7000. Vous le faites pas. Mais seulement pour injurier les gens. Bobo bino nyoso. Bobo yo finga na ba Jaël ba nani. Et toi tu auras. Bozana bana na bino ba rappeler na ba téléphone. Aujourd'hui toi tu viens sur la toile pour gérer mutumobe. Na place olela, ose la fali promotion a aider yo. Akabilo tambongo kota likelemba opesa mbala bala yo. Mais yo oya obebisa mitu ya bana baninga. Bana biso otobota. Lelo aye atala bwe yo zala ko finga. Na ko répondre or ko finga fali. Fali t'a envoyé. Il te paye combien? Il te connaît toi. Et ça c'est logique. Na ko répondre oyo a ko finga Fali. Fali mo za muno côté. Regarde. Yo mo tolo bana gito. Yo mo de ko kali kambu kambu. Elle mo tara lobara na zupenda ki banal. Na lati yango. Non, comme si on a fallu na malobate. Tala David. Mani kamona comme si Fali a ko répondre mon douté. Oui, bisiko ezanini. Ce manque de la professionnalisme et puis manque d'argument. Un fanatique a fallu mais oye baté pour fallait linganga mingi na sani. Ya kasi mutu po lingo mingi foko fingele batu non. Non. Maman soso entre parenthèses comme si et comment paye idéologie. T'es idéologie t'es tombé ici musique. Tala. David on a raison parce que ce total est bien. Lelo oyo musique na biso ya Congo. Un artiste a comme ça l'album au monde a une partie pris à Batumo au lieu de la promotion de l'album normalement il faut pas attaquer moto à mon ça adversaire pour album même matin pour échapper visibilité ce qui est bon auto mon non tout ça tout le ballon comme si ndenga Congo s'il vous plaît je vous demande une minute s'il vous plaît webi majorité soto longoli ko banana ba fali wana mata longola tokiti siko na bano ba gez mayote ba rebo ba inos bio ba kitina se oyebi majorité bozo ba contraire makasi poani non bon yoka kasi te ki bango wana bango penda bala no tozana makamu na bino teo ngati siko yoka kasi te yango kasi na zongi awa te lelo ebela ba producteur ba komi ko boya musicien o azalaka na bato ba fingela kaye même na ba katanga na banini Ponini, batali ke biso pe réputation ça nini? Beba, to préféré na biso bano yo ata ba obeta ba afro. Sans rancune akobengi sa musicien pe abeti plein, sans rando na mboka na ye. Lo pe koti asi. Ozo oui, yebi sangai. Sko bato basalaka, o ba osala, o bazali kolo wana. So bazala ko sala ngote. Ba mignon Abraham Bengue basala na ba succès. Ozo comportable, ta mono ya ba jeune aye. Ya ba jeune sans rando. Azomata po nini azana na monde wana te taba Robinho Léo na ba vie réelle artistique
tala ba fina bango parce que ayaki kanga il faut na ça clash ne paye pas. L'impolitesse ne paye pas. Talomoni eloko wana ata ba mission de bakendo simba bakisi Bible existera nzamba existera. Ba homo bazala yembe album na suka mais tina suka ozam sata komba nzambe te. Pour c'est-à-dire ba l'acception que na mokili oyo école impolitesse existera te. Ka école bate ya bana malamu. Donc c'est-à-dire négativité mobo etenga misaba tout terrain glissant to longola. Ba wera ba sala barando na kala ba makasi ba play ba fara nakuta te journaliste mo ba ofingo ya mami ilela ya mama ya tata nakuta nganguti te to sola to so msata ba image kala ba problème kenzi ya ba kala te David la vérité tokuta bango tokuta ke problème kenzi zala pona jibe époque lelo c'est tellement détruit na ba chroni maman ba chroni papa sens na bango ezoyebana te lokolo ozwi ka monopole ya koya kolobo vandi 6 mois 2000 personnes 3000 personnes na line ni kwa benjure oyepe ke obebisa image artiste à l'époque tant biso zalaka bana totala ba jibe na ba wera ya ba polémique ya somo batu bakufa ya lelo ko tu batu bakufa te batu bakufa mais jamais au monde ojoka ka bengele de jibe mpiana aya sur la toile banda ya maman no fere fungola wera yo toyoka te soki tembe bo bimselanga ta image moko ya joko finga ya ba mama les insultés ezala te okuta au chrétien mutu ke baba yuma jibaleki mais akoyena les insultes te po abebisa bongo ya bano toza kolanda TVT antenne mais lelo yo oyo ke imbécilité mobo oye po bebisa bongo ya bano basimbi téléphone na réseaux sociaux raga antenne A ba Hélène Kaleba na kala bazalaka bato ba ya ba misi susu mais jamais bobi mselanga image Hélène Kaleba en plein plateau a so finga ba si ba journaliste pas que ananyo so bazalaka zalaka ba misi na bango mais etika penda ko se manifester so batu boye imbécilité oh na public e ba berege no aya polenda fa asana ya mutu ane mutu jibe mais aya mara wera aya mara kofi pe injure ezala te ya kilelo c'est rien à tout baba raga ba mirador ba antenne A mais lelo sko et comment mutu nyoso na téléphone na maboko ya to kamawa bo baby c'est la biso cop copo e cop bata mayele mais bo commission oya bazoba parce que au tu n'as na famille moko boye oye po ofinga arrêtez de faire des trucs comme ça yango biso to sengi na ba grand artiste musicien o botombo la drapeau ya Congo la ba pays étranger bokangisa batu wana po bino bwana balobi ndeti denile molobeli ya Falit ouais toyokaka peut-être que Fali a voté batu balobela makambo na ye en dehors ya batu wana oui chaque pays en dehors ya batu wana batu oyo bino ndi bwandolobelanga en dehors na bino so mutu moko boya bimi abandi osala ba insulte bino ndi bozwa problème na orchestre omona bêtise esani elala tosengi na bino yango ministre ya culture et art ya Congo ma colonel oyelaki biso a système ki toko na TikTok ya okanga bato bosala les insultés ocheka bala terre yo moko koti na challenge s'il vous plaît bino bozalaka na Congo soit oza na Luanda awa olobela Fali ovanda ka na ndaku na yo ata port ya pamba oyebi place ezalaka te siko biso bato totambolaka okuta msu bato wana baka na ba port distraction eza téléphone ozela bato ekita amoni yo azofinga mpona nini oza mpe na bana mabi tobebisa éducation tobebisa drapeau na biso moko nous on n'est pas là pour insulter de musiciens on parle de la négativité et de la positivité pour faire une très belle conclusion mais pas sinon de vous léser s'il vous plaît. Pour moi, j'espère que c'est là. Voilà, bon, tu as toujours une continuité. Boyoki, bofongi, alobi, très kitoko. Alors, pour lelo, pour tout le monde comment consommer, ezali,
bah journaliste ya YouTube ba connecter ya YouTube to ba chaîne par-ci par-là alors to changer la mentalité parce que ba insalité o ça la bien ti et comme musala o biso ça la tantôt tes parents tes familles ba ba non musala o eza sous na valeur te eza musala érotique eza pona bino bato bozoya de ba insalité en public parce que ba vidéo bo sala yo bulega non et ko suka ka pona biso awa et tambola partout mo kil mobimba jour mususu yo tamona nzelo kutela mutu musu achibi mbeli o kanaka te po anini tangaka kombo te ene moko bola nenga mabe sikala na eloko wana na mutema ato tozala ba mayele te lo to koma ba mayele bino ba ifasik vous viez sur la toile ngai kaka kofinga kofinga efutaka te pesa mbongo te nga yo ka passe ne pas bata analyse babande ko analyser basusi na kofinga basupe mwana analyse obi mundele o asala pécheresse akosilika kaka bango nini mwana analyse bo analyser likamuna suka lango bo bandi kofinga. Il faut bien détailler les mots. Analyse, c'est tout simplement analyse. C'est une réalité. Réalité, négativité, non positivité. C'est bon, la langue. Oh. Bon, la face moko. Soki balingaka yo. Balobeli bola muna yo. Soki balingaka ote, balobela mabe na yo. Donc attends monika oui, fallait ça que loka malamu. Pas bata analyse. Oui, na kala to ebaka David. Fais le ça qui malam. Pas analyse. Asali mabe. Ba mona na mabe moko boyena o yo, o mona te mais ba moni on po ani. Webi na kala na bandaku tonto za kofana na bandaku. Toza ko somba niawu boche na ndaku poani. Poli ya bampuku. Mais lelo tongo oche niawu na mpuku na ndaku o mona niawu abatela bampuku. C'est-à-dire le monde est changé. Tout le kato bongisa. Nya unampuku bakoma ba camarade. Sko yo tango sala analyse oyeka potaki. Obose ke nya unampuku bakoma ba camarade. Bo sutu ka wera na jibelelo ba ami intime. Bana bango batanga ba école moko ba benga na ba papa, je pars au congé. Fallait pour bana faire égola. Bo sutu ka. Bo tika la distrait musa. Ba sola na bango bien. Bino suko ba tozaki pembeni. Tozongi awa. Faire auto kufela leki. Alenge na kombo na ye Hervé. Donc already na minito ndeti ngaza la Eliso abenganga mama susu emkolo moko eli abenganga Cynthia. Na tele la oh. Oui ba pe kombo nanga. On se comprend. Donc obenga na kombo nanga po non ezala kombo to bota melaka te kombo prénom. Ba surnom. Yango na obalukaka to pese kombo nanyo to pese abenganga Cynthia. Parce que Oebi Eloni fait Santa et mes condoléances Hervé. Bino batu bolanda te fe bo fongola ma vondo. Bo simba ba touche. Bo batela rande ba foyer na bino. Kande baloba ke o soki mutu moko tene paka bien ba komi ba ba sala fitiri. Oh, so ba sali yango. Bo suka. Bato wana ba suka wa. Copie na bango elali. Oebi nga asambela nzambe na vie. Po boss na bisaka mayele Penebi que intelligence est à la quatre na boulango. Na sambela nzambe na bi sénateur Paulo Tudulu c'est un producteur intelligent. Mukolo mususu vraiment boye. À ce stade moi munene na Angola. Falina Ferry. Le producteur wana production ma belle alors. Nevi sayo. Yaya, tu passes ton temps inutile. Sali kelimba babala. Vandu salara eloko. Obi et comme ça biloko bashimbe basalisa ngo bango ba werati wawa wenge uteko sangana producteur comme ta producteur kasa bato babeba na kala ba wela ba momi bakenda bo basangisi bino basanga ba niveau nyonso tout mais ba yo se retrouver na il y a les morts pour na bato wana mais lelo bazonga ina bango yaya tout tika bata ko finga arrêtez Eli ouais. Badako finga pona Fally Ipupa lobi silence. Donc silence on a beau respecter yango kaki paka kokola beau respecter yango. Il faut qu'on réponde Keina. Répondre Keina ya Keina da chaka na kaki paka kokolo de umeli do zara bon za mwana. Ye aza mwana, eza normal. Papa na mwana appeler moi za la rapé. Ba ebinde ba bongisa. Oui, mukoleza yo ya répondre Eli Anatoine. Keba kaki paka kokolo volume de
eza ba Eza na ultimatum te alors na kanda lobi ate alors na kanda na mo pe bato bakomi ko publier moi kaki para kokolo mais kasi wala ba wali ba saka bongo aigle da pesi de mot d'ordre il faut partout tambola et na mutu super na téléphone na vidéo te alors tant que ba ba lo bato ba communiquer par message à comprendre que non numéro et d'accord ici biso tuto toi ba falloir amsa na biso s'il vous plaît fallait à lobby ba wario bazo obligé faut pas yoka maniqué silence surtout yo kareka au sommet à lobby fallait pour passer à lobby Mobutu et à quoi il s'est dit dans Zaïroa Mobutu fallait pour pas lobby Mobutu oui bien number 1 à lobby tala ba wario silence donc maniqué tellement le bakaza wario tout ça na posa ayoka maloba fallait à respecter pe nani so afinga mingi Alexis Wech Alexis yoka maloba fali vient na biso pétage Denis Lessi yoka maloba fali ouais Alidor Ken Piana yoka maloba pour fali comprendre l'idéologie yon a tale body mo ele la taki textuellement Ken Piana tala Paris yoka maloba fali atola ti body wana yoka maloba donc fali soki basali yango ekosala bien mobosa mwa naki mokoko oh ya naki mokoko le mobosa mwa naki mokoko oza na loi na s'il vous benga plaît biso yoka maloba fali ata ba publication wana boza ba publication Waria mukolo kaka waria mukolo boyoka maloba fali alobi silence silence tala silence lokani c'est l'équipe qui paka ko il est quitté silence na le temps de temps attends l'explication professeur alobi silence non professeur soit lobby taisez-vous la salle. Oui, et si ça n'y est. Non, silence, taisez-vous la salle. T'es silence, mais maintenant. Nakilelo silence et kotate. Ah, donc, fallait faire le bas, taisez-vous. Taisez-vous la salle. Tu comprends? On a commis place à comité. Eh, ya. T'es bon, plus de trucs à moi. Silence, avec la lobby. Silence. Boyoka. Mettez-nous au celo. Mettez-nous au celo, nakata kafufukuna. Fallait pour pas lobby. Silence. Voilà, on a tous les warriors. Veut dire monde entier. Silence. Bon, comprendre le message à aigle. Pour ça, la bino bitoko. Vraiment. Nde tozabo to na posa tozalara teka ba loba ki ba finga ki ba sala ki tozalara po to sala makambo ya bien to lobi eloko po biso tozaba éducateur encore ya mukola kangi bwena mutuka ba to wana biso linga bango sute bango kama finga non ils en a bateau pe baza wana pona ko talisa bino za réalité ya vie alors biso tozala te pona ko finga ka ko lobaka aigle fallait pour pas ko ici côté qu'on a pu faire quoi ça qui bon respecter eux ça va mot d'ordre de patron et comme ça j'ai biso to tala oui exact bana ba okoka fallait lobby silence fait que kuna lobby ko mega na longoli c'est que to remonta la bino bon na minute to mi kosana te to za na faire na fallait bon on est mto do bangonde parce que na charge à copa on va faire si ba koli na bon c'est que ndenge ba lobby bongo totala bango ba faille na bango il faut ba respecter maloba o ba leader na bango ba lobby direct nani wata na lobelo direct te wata tikane ka moto na tembe wata do bud na changer chemin de la gloire toko donc yega tembe mais wata tisuko pe na bana loba tembe na longola ngota yeza tembe libela toto ya na premier volume ya tembe toto ya tembe fali to komi na deuxième volume ya kipaka faire premier volume ya na ultimatum et contacti wana bene c'est musa na ngwa on a pour ça partout maka vous allez battre vraiment là j'en profite à saluer les boss le millionnaire les jeunes lions les jeunes lions Mavemba le patron patrocinador émission vraiment c'est ça les jeunes lions Mavemba Babi vivons l'homme dans son époque en fait to supportaka oui to supportaka bénédiction ya bato ndeti biso to supportaka Mavemba les jeunes bossa boga très doux bossa mbongo bossa propre iPhone aza ba qualité nyonso wana
Asola pe bien. Très bien éduqué en fait. Les deux ans, il y a invité. Biso t'as invité donc. Et apprendre un peu beaucoup ya ba boss. Bino batu bozwa. Oui, bah rappelez que sola na biso bateau to. Hein, bonne manière, Wana, ça tient en fait. Mavimba, le jeune lion. Le gouverneur Gouve, la belle ville de Mboka. Ricardo. Il est mignon, hein? Ricardo. Boss Ricardo. Azaki Toko, Joyeux anniversaire à toi, Maravilia. Maravilia, alors ça ça fera bien la casquette, on a vu qu'on a évité bino. Moi sopa mo rebeta marawana. Maravilia, joyeux anniversaire. Non, yo benga ko tamba batela yo. Zala na masola balabala na ebike bateau na côte ça va on comme il n'y a que mal en fait. Consommez cette émission plus brutalement. Mettez vos commentaires, mettez vos j'aime, s'il vous plaît. Aux mélomanes de la bonne musique. Oui, des bisous toujours na ba commentaire nabino. Ba commentaire nabino et ça là que bisous tout évoluer. To baksaka un petit sagesse dans nos cerveaux, dans nos bongos en fait na lingala. Donc, yango to sengi nabino. Bo s'abonner plus rapidement. La idéologie TV ma solo ya balabala mikolo tozaka bekol patex boulot. Pas de distraction. Toujours. Se plier.